Mais ça gagne bango beta bango tant que nous mama ba millions ba vie. Oh des jours de salaire ba millions de vie, des jours de salaire ba muta ça ba abeta on jour moko. Et puis ça ngaka pas ba chanteuse na beta dans 1 million un jour moko. Agala to lelo Karine Mokonza to ça la vérité à monde. Faut pas te blélé. Bakani sur la yo boto la place à Cindy Tezo ya featuring Cindy de ke azana e Karine Mokonza ba beta featuring na ko follow midi. Autant on mona Karine Mokonza zo ene. Zo méga, ya da méga star. Vous comprenez? Yo ozwara été ba niveau mo bende to sangana ba journaliste ba si bazo bima boina muta pila ba te bile muta lobby sur internet muta beaucoup la internet ba te bile ba ali na mbongo ni ba bazo ni mate nga mona ngango ya ki mutema mabe ko mona venzo ga mususu mamu ya zo sala na omoni ke impolitesse e bana muntu esa gafila muntu ya gafila ko fia trop bon temps ayo gafile suko fo mona ngoni ko fo mona ngelo te mo esa lobi ona ki zuwa ato ki zuwa yebisanga kisinzo rana ko folo mide ba yemba nini ko fina kisinzo ba yemba nini aki mi sente a porter parole moto azaka soka longo pa na fingi yesko tanga longo pa ko folo mda finga ko folo mide ko folo mda rappela ki rappela les mabete ninga rappela ki bon mabeni ko folo mda saki apo yo zungolo bake lokoli Karine Mokonza Karine Mokonza la chanteuse yo a porter parole et là qu'il est à leader te ba répéter wa ba beta concert wa ponga bi premier concert qui se zo rabeta les ara na terrasse sur Alia Thompson a filmé concert né yango Mamba solo. Ce concert na beta yango et en plus qui sont genre abi abo qui signe plus grand pote quadre le roi grand pote quadre poni na Mokonzi ye aki na ye ya rotika la na na vérité wata ba tunyo so ko folo ndo ki na ki sont zo wa donc ko folo ndo to beta ba papa ngwa suma to ko folo ndo to beta na single a yebisanga promotion nini on na sali kabina ki sont zo wa sali ba lo kwa zo beta ba théâtre moto ba kanga ko folo ndo ba théâtre na sala ki wana miyozo bimazo lela ba théâtre ngai la biso so théâtre de chez nous c'est la kala ba biloko ba théâtre biso ndo to ngaki to proposer to ngaki to zoai a da porter parole ya Karine Mokonza numéro 1 donc nzembo Karine ebi même to ko moleka ba teva lo mais ko aka faible to zo biso mutu so la mama ba site so totally mama ba site c'est 001 donc to na number 1 Mokonza bas ya ba 001 Blad tele lo solo li biso makambo ya Victoria Télévision Victoria TV et na ba mon pepa siga na mama na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele na ndenga ilusa Victoria certa amen tchiki. Ouais, bonjour, bonsoir, ça dépend car RO Borotail, la biso, bah abonné la biso toujours, il y a Congo Victoria TV en tout cas, ils allaient rappeler c'est un mini qu'on retrouvera Bino Boyko, bah qui vous a vraiment ébellé derrière, bah poste na Bino pour Rolanda Rabiso pour Rotal Rabiso, ils allaient vraiment il y a Bino Isaac Louchikou présentateur na Bino Boyna Rogenembangu déjà pour l'Europe, c'est un grand merci comme ça, na boss JB Koumalouta, les pétroliers de Dallas, où on a bien une catastrophe monétaire. C'est-à-dire catastrophe monétaire so kutani na jibe kumaluta osepeli oseki ozongi esengwe en tout cas lelo vraiment tout ça bongo na moko ya ba charge ya Karine Mokonza yé comme na muna l'artiste c'est-à-dire na yende to remeko robeta mo lisolo par rapport ya masolo ndenge eza kotambola artiste muna boni pepe lettre ki toko na ngula nzambe na PSP mbote na nzamba osala grâce biso na bidon to kutana ka to la mo très kitoko na si sumbote na kolo chaîne vraiment fait na biso JP Kumaluka vraiment asola ka très kitoko moto vraiment yebi ke respect ya bato ayeba vraiment osolola pe merci ndenge lobi ki na ba charge jour à fête à les 6 osolola page maibele osala très kitoko comme on a pe moto so soutenir bande ko na pe moi fête les ka bien mambe sala ma bien. Merci na batno sobalinganga. Voilà, merci na batno sobalinganga mona ça dit yena inde vraiment to beteli so to comme déjà par rapport car ya jeninga beteli biso lisolo ya fête ya les 6 en tout cas fête les 6 on a besoin préparer on ndengeni en fait il y a très kitoko baté belé to bito benga bango ba za na kata fête wana to préparer déjà si to jouer ki za salle dans salle si to jouer ki salle
Bon, mon affiche pe kalamingi a été samedi to dimanche bon mon affiche na bonne place tout ça la fête de quelqu'un rasko bana membre bande ko na biso bazara libanda ba soutenir biso kana moi ba secret moi ni to yambela bato ça très kitoko moni fête tout ça la fête autorité morale internet mama YouTube a pesa ba plaisir au ça la YouTube ta laksa ba tebele moto azo ma ken pe na vandi c'est à l'accès internet les arabes il faut qui internet les arabes ou vanda bo internet les arabes manike vanda bo internet les arabes donc denga za bon temps kota poto et pesa palpite na poto de pas kota poto ti lelo succès si la rato te ba fille belé ba na poto ba garçon belé ba na poto ba journaliste ba succès si la place ba kende ba na te mais toujours à maintenir na succès na donc to be fait au faisala donc canon tout ça ba vidéo na ye tout ça ma belé donc tout ça maman on est salamate pour ba te belé ba c'est dans le mouvement voilà ba bi ba osala maman on est salamate en parlant ya maman poto artiste mona tellement vous avez charge moko ya charge ya Karim Mokonzi c'est dit moko ya ba charge ou beti li solo poto ma solo pe betama na kin par rapport à éclaircissement éclaircir pe plutôt bana mai mususu ma solo betama pe na ba kin ke Karim Mokonzi ni tika ke na poto pe na ninga klando problème est atteint na ba bagenda poto na ninga na ba bagenda poto na ninga da mutaki poto na ninga sous quand tozunga ka na avion tozunga na aéroport na biso ya bo ya mo problème te ya bate belé uta mbongo bakenda poto pe na nzela batu be bando kanga msunga azaka na mbongo msunga sala bando benge pe aso nani mais ake poto na ni ko poto na ninga ni mais à la minute Karim Mokonzi dans poto bo riteni bo mona ka yamba ba artiste tout ni tolo baka mikoto soutenir Innocence B obeta concert lobby to ya wana to soutenir donc artiste aussi la vérité mikolo na monde ne ba vina so fali pour bando la vérité ba te beli bando so c'est le scram ba te beli bando la vérité tout le monde a so Innocence B fait congolais tous à wana tous soutenir bango ba beta concert wana Wizkid pas ça la fit Karim Mokonzi pas aux alana na Karim Mokonzi tous à wana tous soutenir donc Innocence B lobby des gars na poto tous à alana belé tous soutenir artiste na biso congolais o ya ke ko la vérité na poto a to pesa na minute so ka BOP ba pesa yo ba te belé la pesi concert le komi ba jeune ba ko luka ba jeune balinga so singa to so termine ko ngo singa o termine na ko yo pe ba pesa de l'accès que artiste dans la message do pesa ba te belé ba capter ba zo yo kango to kende concert ne o sala très kitoko voilà to kende concert ne o sala très kitoko dit de ba la Mokonzi à London ça dit yo linga ba na masolo bo pe sala bien Jacques Panou trésor leader et bino ngana to continuer toujours na zinisigo mama solo pe to bête par rapport à la rencontre avec Karim Mokonzi dans les grands potes quadra bah tu belé ba salé ba commentaire sur yango si ko pona bino mona ba charge boyamba ngana onen très kitoko za oner ya mona ke chanteuse moko congolais abima dali a commis chanteuse moko congolais au ça la vérité ya monde donc komona ena ko follow mi do ba te belé ba kanisa kinde to mona ete ba te belé ba bulaki ndeti Karim Mokonzi boye lelo bomone bon et dans la première fois ba mona ete ba mona sko ba lelo ba mona na ba ferigola ba fali poupa ba mona na ba Wizkid non ko mona na ferigola na fali poupa za prometer parce que za chroniqueuse za biso to evi chanter t'as que chanter au lisole changer déjà timisa bena biso ko changer déjà chanter ko éviter une colo zo beto playback na poto playback mais oh mais c'est normal parce que biso total qui jour on a total qui ndeka quand poto quadra lo bagi netska ba beta featuring donc zo kanema ramonza bena solo mais featuring déjà on attend au moins que ba studio au moins que déjà nini Karim Mokonzi beta featuring na ko follow mide o ba beta na ba artiste minene o ba français Karim Mokonzi za moto zo na minute zo sala a sala vérité ba chanteuse o zo sala masura yembi bat bazo ganga na studio jouana studio qui scandale plein bat ba oyeba te yem tazo yemba mutazo yemba Shakira mutazo yemba Beyoncé bo mingongo azo bimisa no bat ba bimisa ngote mona l'artiste to ke bena malembe pardon to ke bena no moi malembe Karim Mokonzi la baronne ya mboka na ngai na bien ndeko na biso ya chroniqueur ser na biso mo boya beauté ya propre ya soin ya marambutu chanteuse est-ce que hôtel ma benana ba chanteuse tout ya Congo tout monde wana mais ça gagnant bango beta bango tant mino mondolo mama ba million ba vie o des jours ta salaire ba million de vie des jours ta salaire ba mutasala boy abeta na jour moko yebisanga kapa ba chanteuse na beta da 1 million na jour moko agala to ba banga ba bitolo ngole loko a beta biso 27 millions na 3 jours de bangi ça ba te belé ya mo lelo ba to ko banga Karim Mokonzi lelo Karim Mokonzi do ça la vérité à monde ko ba te belé bakanisi lokola yo boto la place à Cindy te ya featuring Cindy de ke azana Karim Mokonzi ba beta featuring na ko follow mide eza ko album ba beta featuring na ko follow mide na Innocence B na maître Gims ba beta pena na
na Wizkid. Oh, et comment moi solo benana ba Wizkid na ba Meggy na ba tutu wana. Botan ozo mona Karine Mokonzo zo ene. Zo méga, ya da méga star. Vous comprenez? Yo ozwa été ba niveau mo bende to sangana ba journaliste ba si bazo bima boina boy. Muta pila ba te belé, muta lobby sur internet, muta beaucoup la internet ba te belé ba ali na mbongo ni bazo ni mate. Muta bon skolo banini. Muta ba te belé bazo na mbongo ni bazo ni mate. En tout cas entre bino ba charge. Est-ce que boara penza pe na ba chef? Ouais, bah chef baza biso tourner tous à la bonne équipe ba chef so moni zini kumbo moni chef ene comme jema ibele moni afif na poto pegi tita biso tout wa chef so master ba kenda ba poto ba serra na biso ba kenda ba poto biso to tikala biso ba to pesa na ba idée to bakisa idée to sala pilipilo ça pilipilo tant to sangisa ngo mona eloko na ba gage bi ma ba bombe douana. On comprend. Donc tu gagnes ça mon qui monte ba mon gag mon bot koti elonga manike to koti ki sinzo ba kamwe. Bino ba mystique et ba idée to pesa na raso to bi place to me mon ndenge bo to me place ko to na ndenga bo donc biso ba to mo bo to joie da idéologie mon idéologie mo kan mo tanga ndo tsala sa ba ndeko na biso en tant que ça ba télé réalité ba nani ba non ba nani ba so l'équipe na mongo za raso ni te yum to lu ko ngobe na ngono e bande la wani gile ni na bango za raso ni les cartes de so ni to ba bango ni on so na so léopard Sony. O betende l'histoire le pas. Kende bazaka bango nyonso mutaka mukonzo Karine tanga no pesa makam. Nde biso beto ko biso to sangana ko biso to pesa makam. Pe mo Karine équipe ni wana asalaka bate belé bakenda ba poto bate belé ba bima yango mon équipe na biso na ko ke ba poto ba bazo bima. Ezaki linimaka oya salaki en plus bima to Hollande. Voilà l'inéma ya salaki yango eza l'inéma o bandeko na biso ba charge baza ko landa trésor tunga marie lundo en tout cas un grand merci aussi à Christian Moukoko loya lobi beta lisolo bo kende bien Christian Moukoko suspension ezini kumbo je sais pas soki na massacrer na massacrer comme excusez-moi suspension ezaki non neni poto koma pe que non ezala pe souté parce que c'est maintenant l'équipe na agina j'ai mis belo azabe moko ba charge gros bébé a beta pe lisolo par rapport à telaki non suspension to telaki bato to dosaki to telaki bato to tala contrôle net mon maison kindi ya ba charge mais to monique makambo eza vima to meki bato ça moto to beta ki on bato longolomba ma ba leli to isi bon biso nde to za makambo to kanga inte mo Karine Mokonzo nga kanga poto wapi Brésil Asie partout nde biso to kanga poto za Karine Mokonzo to kanga partout biso to kanga pe partout. On prend les ignes comme tous en aïe, bon mon aïe, c'est les vidéos, j'ai mis au moins des vidéos au basala qui les 6 bat retenir, fait sa Karine Mokonzo calamité, te belé ba osepela. Voilà, ba te belé ba osepela car n'engé mon artiste mon nom ba te belé ba osepela bo retenir yango pour les 6 en tout cas les 6 vraiment ils a fait il y a Karine Mokonzo la baron na sadi n'engé pena bango basala makambo ba charge basala makambo bongo réaction ya Kisinjora. Oui, PCB moi Bamakambo belé na minute sur bas réseau partout réaction par rapport il y a rencontre ya Karine Mokonzo na Kofi. Nga mona ngango ya ki mutema mabe comme on avait une soirée mususu mamuya zo salana o moni ki impolitesse e bana muntu esa gafela muntu ya gafela Kofi ya trop bon tanga yo gafela suko fa mona ngoni ko fa mona ngelo te ye mo esa lobi ona ki zuwa ato ki zuwa ye bisanga Kisinjora na Kofolo mi de ba yemba nini Kofi na Kisinjora ba yemba nini mais par rapport pe Kisinjora azaki musicien moi depuis longtemps fait a poussana te aki musicien te a porter parole moto azaka soka longwe pano afingi yesko tanga longwa pa Kofolo mda finga Kofolo mbide Kofolo mda rappela ki rappela les mabete ninga rappela ki bon mabeni Kofolo mda saki apo yo zongolo bake loko lingi Karine Mokonzo da chanteuse yo za porter parole mais rera salis que zakini te leader pe te zakili a leader te ba répétera wa ba beta concert wa ponga bi premier concert qui sont rabetara ezara na tera soka lia Thompson a filmé concert ne yangwa Mamba solo. Yes, concerne betara yangwana. Donc ngala ko lo baraka ya kimutema mabe on peut se foutre raté. On monte zo pour la rare. Concert ba répétera, ba répéter so batinde bon $30 $20 jour bati ba kitami balé ba répéter. Vous comprenez? Mais Karine Mokonzo za ba base za na makambo. Oyena na za na ngona te. Karine Mokonzo ya mususu pla pe ba mususu ya no ya pa Karine adame ba Thompson adame Karine Mokonzo bango ke besoin $100 Karine na kabelio o comprendre maintenant on zo ngo ya au contraire muto mais nga kono sepela alo ba on a TV mena boya alo ba ke nga le na Karine Mokonzo mta sala ma mebele boya na bo donc
bato mosusu eba na rasiko na makambo azoloba oyo nayoki passe na motema via koyemba no nini akosala no nini et en plus kisi njoro abi abwakisi na pe grand pote quadra lokwa grand pote quadra poni na ye mokonzi ye ake na ye ya kotikala na ye na berité wata bato nyonso wana kofolo mnda wakina kisi njoro wapi to kofolo mnda tobeta bapapa ngwa suma to kofolo mnda tobeta na singile yebisa ngai promotion nini oyo na nasali car kisi njoro asali lié ezango ba biloko na zo beta ba théâtre moto bakanga ko folo ndi ba théâtre na sala ki wana miyo ezo bima zo lela ba théâtre ngai la biso so théâtre de chez nous c'est la kala ba biloko ba théâtre na biso nde to ngaki to proposer to ngaki to zoyer à apporter parole ya Karine Mokonzi numéro 1 tant nzembo Karine ebi même tant ko moleka ba teva loba mais loko agafe boy to zo biso mutu est-ce que loro bolobi wana bena bonga bozo porter parole numéro 1 ya Karine Mokonzi tant nzembo ko est-ce que bolanga bo est-ce qu'il ngaki simba est-ce que kisi njora lingaka ndi musala na osala ya ngwane simba tendeni ya boulone ezalo kwa mani motema nika comprendre ne biba pona entre ye na Karine Mokonzi ko folo mdia poni Karine Mokonzi tali ngapi na tuna ki muta dog na muta secret ba pona nani ba pona muta secret siko seke yo beti li solo na seke maniki ya muta baninga ba système na yebite nga lo ba pona ko folo mdia wa ka yona lobite ndesa pona ki ne da Karine Mokonzi siko ya bango ko mo swa bango o yango moni berero ba sala batika berero ba sala Karine Mokonzi amutema wana Karine Mokonzi to fingi to critiquer to ça so pousser une pembe na yamba mais so yeli l'esprit monde bat musu bazolo ba ko folo mda beta Karine 12 beta 12 par rapport parce que ba bimi c'est ba sali bolo ba no sur ça ba to bongo ki mutema passe na jaloux ngai bi ko folo mda parent ada moi sini ada na bana na ba bêtise ba balinga ba tsena ba bêtise ba tsena bi Karine Mokonzi maman abi ko mi batela ki bo moi sini abi nini na ko nga ba bêtise mo boete ba to bazolo ba bongo ba ko ba commentaire bono ba bazolo ba bongo ya ba fitol o ko folo mda bike bato balinga muta swani na mutu te o comprendre so monika mutu beba na mutu o swani na mutu bato mo ba te bato ba dotsa yo ne erreur pour ba yebi lobi no eza shit o comprendre ko folo mde ça comprendre ko folo mde papa akolinga ba beti ya ba te bili mo lelo ba tika ba le shake ba te bili lelo mo na ba tika sima yo moti ba chaîne bili balobela tongo midi poko kombo Karine ko folo mde lo ka ben Karine jeune point nga pe na loba on a bisa bato ko folo mde kiti na Côte d'Ivoire ba ke matanga DJ Arafat depuis ba tambola na ba radio FM ba radio Beli ayo ka nzembo Karine Mokonzi Arafat alelo moti ayo nzembo Karine Mokonzi o ya sala ko manja DJ Arafat tanga tali ti na kata Côte d'Ivoire malgré biso ba musicien toye mais pe tozo ka Karine Mokonzi et toi zoyo kai bongo abenge contender abenge les gens te poane ezaki mutema mabe mambo Karine Mokonzi asala bango no basala yangote bango no bakomi yangote donc vitesse. Voilà, trop de vitesse. Artiste Mounoti Robeta Lisolo. En tout cas, un grand merci comme ça. On a patron, Aristote Ngoy, le patron Aristote Ngoy SP Boutique. Si vous avez un dirait que c'est la rencontre on a Karine Mokonzi na ko felo mais pour le niveau beaucoup de la ngobe mbanga on dirait wanda rozela pena grand porte quadra j'ai benezo ngito ko na bino te Karine a mutu moko boye azela ramakamuté yi makamuza nzambe sa préparer kango nzamba a préparer ba panyon so préparer daibi osana mutoza motango mona la featuring na ba o moni da lo bien sur na o moni na playback na concert à Wizkid o moni na concert à Wizkid o bete o lo baskoni ba préparer kango pour Wizkid à la gant tant au monde na inosibi daga tant au moins mettre games eza makamo be si ba préparer ba yuti kala ba no ba Karine Mokonzi zo mukanda Karine Mokonzi boy mais Karine Mokonzi wana akindo zo ba mission Karine Mokonzi wana otambola poto mobimbe zuwa on comprend Karine Mokonzi azela ni makamo te makamo nzambe sa préparer bango nde bazela makampo bakanisa ke ba gagner mais ba gagner te voilà ils appellent bande comme sous na poto partout ba otala pena ba otala jeune moro boya ya moro boya ningi be système mais ba comprendre te ba mi tout na pas question yeyo pena nega za boya ana be charge Karine Mokonzi donc musala ya zweka ya rolobela Karine oyebisa bango noni oyebisa bango ka ba yebi o ba loba bongo nga kuna sepela mo ati yo talingo komi commentaire mais nga tali yote c'est que chargement ba charge datana lobara yo même fanatique ne pas aller même sur les bandes pour comme ça no Michael Jackson comme ça pourquoi peut-être comme ça chanteuse na biso donc mission na fanatique ne biso na ba chinois toza bana membre toza bana kinga 4 toza bana gombe toza tika biso comme ça ne na biso to komi commentaire na to komi kutu fana bakza kuma ndefu to loba amandefu milai bwe mta comme ça Karine Mokonzi et ça très kitoko
Voilà, et ça, très kitoko, c'est des matériaux, ça dit charge, yama tonge, cheva central, mituka, yondebi masolo, nenge, ezaka, kakota, mbola. Siko, parlons, il y a chanteuse Karine Mokonzi. So il est loyo mo pena nengo ebi go vanda pena otala ke Karine Mokonzi chanteuse. Parce que soko lingo placé au placé na place nini parmi ba chanteuse na biso to na po biso pena na konga ninga ba 26 to na ba chanteuse asindi le cœur ba ali ba tout na ba non par rapport à quoi fait ba chanteuse un ministre ba chanteuse monter ba lobelo on t'a dominer Karine Mokonzi tout ça est vrai ya on mange à DJ Rafat wana bakanga yango bakanga ngoti zalaka déjà innocent ilone asala ya minto férité monde yo paye ba pesa yo ya on paye ça Karine Mokonzi férité monde on mange à DJ Rafat toi na laissez-moi tranquille laissez-moi tout ça deuxième eloko ya ezanini ingratitude on a troisième ingratitude des oya et cause appelle ingratitude le roi ngai et cause appelle le roi yo et cause le roi messiana et cause le roi journaliste et cause le roi exemple ingratitude. Est-ce que Karine Mokonzi pas gobé tapé featuring na Fally Ipupa après tout ce qui s'est dit maamna sou salama on a binon boloba bon moi na concert à Fally Ipupa et on a ebisio cassette babilo ka bezali et pas préparer mon sou boloba ba TVT ba tebeli kami to vendre yambi monto ma ko loba to tie micro akangami otie micro kangami otie micro betu allo no yambo lobby la journée on a 22 ans mon Karine Mokonzi na Fally obenge bo ba da mort obenge bo akangama ki akufi. Voilà, comprenez vraiment tout ça, vraiment bon, on a mon gars charge, ça dit aux ans à charge, ils allaient rappeler na boiba na poto s'abonner toujours massivement na Congo Victoria où ils achètent na biso et puis ça rabiso information et puis ça rabiso JB Kumaluta vena biso JB Kumaluta vaisseau solo li vima très kitoko to moni ba champagne on ça la très kitoko na bi vena biso a solo la kitoko le roi mundele tes boss n'enga déjà boire sentir déjà si c'est mbangwa Sofia Sololi tebi que j'aimais bien le Sofia Sololi ba 300 400 500 on a fait ça la très kitoko après off les 6 to tanga ba chaîne auto les kaka oyo ba solo la ki ba solo la gité ba soye na bango pété. Voilà, normalement faut ça la peine bongo parce que bino boza ba charge hein, ça dit quand on parle de charge et ça na ba tout soupe ba na ko beta ba masolo netika moi systématique na habité. Est-ce que na occupé ko solo non parce que vous avez jeunes, vous avez chroniqueurs le rôle ba négo biso mususu. Est-ce que vous entretenez des bonnes relations na ba négo mususu ba chroniqueur na ba patron ba mususu ba chaîne mususu? Nga solo bien la patron ni sur la chaîne. Tout. Na patron to ka nga sur na patron nyonso. Tant nyonso na ba négo ba chroniqueur tout. Nyonso. Au betel solo mo bo mikolo le kaki ya mutu mo bo melino na MTR non na. Te wona dagi na on nini za on ko folo mda tuna ba ken pia o melino eza un problème te tuna ba par rapport ba osane mi jaka bol bon fa tuna bino si ko Karine Mokonzi émission na ko folo mdo mo leleka très kitoko mais wat mususu émission le ka fo tuna no bon pour la sango ke bon na qualité no ba local bon na qualité ba amike. Voilà, tout le monde a appelé ma micro le cas Karine Mokonzi qui n'a attitude mon boy si kamu pe ben nako ni sadi netigara. Voilà, Fabrigas mais il peut attitude ne moi qui nango. L'attitude dans mon até na page ne Fabrigas na page ne Fally Ipupa na page de Fabrigas na page ne mon amutunyo so na page ne mon JB Mpia na page ne mon Eriti Wata na page ne mon Ferrigola na page ne ko follow mide Inos B dans tout. Voilà, on a l'isolo ce qu'on a l'inabité là par rapport que il y a le bail pena chronique musicale netika à moi genre mais après du coup tout le monde est venu confier mi de maman na émission. Kasi ouais ça va toi singati. Aya za star. So mutabisi kete na mona loko boy photo sango il faut ça là. Yande ba singela. Voilà, en tout cas, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. N'habitez-moi remerciements et puis moi quelques malouba peut-être que Tobé tel isoloté n'a par rapport à les 6 ça dit faut remarteler pena pour les 6 parce que les événements faut le barande tu bisi ma be na biso JB Kumaluta obisi ah boss taba moi sola mona sola j'aimerais bien le fait seulement et ça la bien on comprend ils doivent pour ça doit soutenir biso pour tout ça et l'eau membre ba kamwa tout ça me soutenir l'eau monto ça là que banda lobby na eza et l'eau ya jour moko bon so na monsieur ça la biso bien biso juste passe tout ça li pas na biso to juste passe tout ça li ba fiche ba te beli ba au monde ba soutenir biso jour à fête wana et za la très kitoko et me contact ba benka Facebook na mon Cédric na contact 00243
89 713 40 08 89 713 40 08 wana so benga mbala mo ozwingai biso ozana biso to bunda na biso pona bulo na biso. Voilà, sur Bengi Maman Rosu, en tout cas les boss JB Koumalouta, les pétroliers de Dallas, catastrophe monétaire. C'est du artiste mon nenga bibo ça apina masolo pour que ne bebi pas on a trop sir 3 fois trop sir bon abi que les solo que ne bena kitoko lem suku to so bo kebi petelo mo go salama pour ça va la ndangai so yena Congo France ou la ndanga mon boss mais c'est de Pumba cordona biso vient biso miss impressa l'orgaz na gaz so yepi na ni na kinmi kilo mo na ngai donc nazana ngana moi musana na bino na bossa très kitoko bat baka mona Congo France le te na Congo France parler tilo na zaka cordon na za tilelo wana Christian Touré mo kendi boga na loketo wa monter na biso na za wana kinmi kili Congo France. Donc merci à nous pendant merci na yo potinga micro merci na ba papa ba soutenir biso ba papa nyonso a monde na pe bon mbote ba maman nyonso a monde na pe bon mbote bo soutenir mona merci vraiment. Voilà, merci vraiment ndenge moko mona alobi bo soutenir et bo continuer ka soutenir. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. En tout cas nga Isaac Lushiku nazaki ne sengo vraiment représenter les bino yango je dis comme ça un grand merci à papa Bia qui comme Senghor Bia qui comme Senghor Kolo Liziba Tony Mbisi mais na ba Kolo nango Bia qui comme Senghor un grand merci na yo Rick Mig garçon tatou un grand merci aussi na yo Christian Mukoko États-Unis d'Amérique très fort Descends Mojali c'est trésor Tungama je vois comme ça Sarah Lushiku l'assiste et puis je vois aussi Trésor Tungama ça dit trésor Tungama moi na Akanyi Angola comme ébullition les trésor Tungama et je dis aussi un grand merci vraiment à patron les boss JB Koumalouta c'est-à-dire les pétroliers de Dallas la catastrophe monétaire c'est-à-dire moto soko kutani na au seki le nyekomi un grand merci na batunyo en tout cas bon continuer toujours ko s'abonner massivement na Congo Victoria TV za bongo chaîne na biso c'est-à-dire bozo ba eloko nyo so kitoko ba information so na posa il y a promotion normalement tout dans le numéro ZPK juste wana numéro zaka wana na c'est Bobengi bozo ngamoro Isaac Lushiku en tout cas un grand merci aussi comme ça à l'œil derrière la caméra et nous disons aussi un grand merci à Darcel Easy notre monteur c'est dit masolo ka yango quoi bye bye Osola ma site ce total ma site c'est 001 donc tous en number 1 mukonja bas il y a 001 blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele na nenga indusa Victoria certa amen chiki